Moi c'est nga devenu mobali à cause ngo achana muto mabele mobali msune nga ba ko fibe mabele ya ko melangwana moi ça komi mbala komi zoba zoba mutu siko ko lemba pamba peso azola la moi sina e akotia ko lemba te ba melango lutu mona tongo lutu mona poko ko melango pata jour moko ça coûter na e pe musane pe le kana normal ça likatane munene akosalela Ogombo oyo pasalela ngona pomade ya masma azo masé una zomela oyo donc ozomela kuna ozomase zomase soka na posa niveau e koluka gande ya koluka ya munene atiki na eko masango alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus. Info Plus, bonjour. Merci à toi mon chef Moustapha Malembe pour la confiance. Merci à tous nos abonnés d'Info Plus. Merci à vous tous qui êtes branchés et connectés à ces moments. Voilà, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Aujourd'hui, Tokolo Vela, Basti Milan, Ankoro, et puis Vivifian Nyonstu, Oyo et Salakake. Banami Bali va se retrouver. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec un monsieur qui est mon invité. Il s'appelle le docteur Guy. Alors, monsieur Guy, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé qui mes amis. Voilà, papa Guy. Alors, les lots na ye bisu pas na yo pour qui te beta na solo. Il y a ba produit voilà na ye kokuta yo pe na kati na iska musala na yo. Alors, na ye te beta na solo pandi ezalaka. Il y a des produits mon chef Moustapha qui va m'aider à faire une image. Il y a des produits voilà. Alors papa Guy, les docteurs aider biso au présenter biso produits tout ils a avoir na ba différence nango dans la beaucoup plus na besoin il y a encore d'abord dans un premier temps l'accès na biso encore. Voilà, vous suivez là les images. Ok, voilà, Moustapha, mon chef, aide-moi. Ok, encore utilité, encore et puis là des avantages. Encore on est là boué. Faut faire là on est tisano, faut faire là on. Voilà. Fongoli. Ok. Jimo muke. Chana liboko. Voilà. Lisoi. Beta ngo pat. Yango et marcha kana maïté kakana. Et marcha na maïté marcha na soi. Oh là là. Jango chango na katana bisa mobali. Voyez, ça prouve qu'ils aient le kwanzoto. Il fait balana kani le kwanzoto. Ok. Voilà, donc il y a un simba na kana soi. Il y a un simba na soi. So chango na maïté gaz na puissance na sini. Voilà. Et ça là combien de temps na nzoto? Nzoto ya mon réaction na encore comme on a dit qu'on va nous pendant 30 minutes. So va ni ngo va nous sentir le soir le rôle à ma vix. On a supposé porter ça la so sentir en gaz na on de sili. Au moins on a senti njoto se mobali comme côté le. OK. Donc ce qui est télé bongo ça le côté. C'est tellement salé le côté, salé le côté. On va na OP. So coûter na côté, so coûter en 3 jours on va na OP na njoto. Ozaka ya côté le makaka. Et les mains mon question monnaie le konango était la milisus. Donc yango izo sala ate moni soso etele ni ate moni. Ya ta moni mole kinzela le kiso de apakola kiango no. Osaka pa tele maka. Papa qui a vraiment nazo style à souffle. Alors à part encore toza sunani ni na mona ba produits tellement ébélé awa papa qui sunga biso la biso. Toza na domination. Oyo domination ya bana. Oyo biso ça mara moi si mobali.
Ah, ok. Donc, mobile peut accoucher que dominer moi. Mobile peut dominer moi si peut dominer mobile. Et que son rappel battu, la misala peut n'a pas problème. Ok. Pour ça la domination. Donc, ce qui moi ça ça la pour qui a dominé mobile. Après ça il a ondé. Ce qui moi ça n'a dominé mobile à cause zango a tchana muta mabele. Mobile msune nga ba ko fibe mabele. A komela ngwana moi ça komi mbala komi zoba zoba. Ok, bon pour na musala balinga wa makasi. Pour la musala balinga wa makasi ko zango ata na porte ya patron ata na mutuka ko pakolia ngwana. Wana se bakangi donc wana il faut mutu amona kinzengo chango ya koyeba te ochakola maboko boye esangani okesimba kaka boye akoki ozala wana mpe ocheka boye osimbi mpe boye akozala mpe wana osimbi mpe wana eloko dekanga so aye kofungola boye esiko akomi fanana donc oyo namoni kiza beaucoup plus na avantage koleka mosusu alors papa Guy l'accepte baproduit mosusu namona baproduit eza tellement ebele tellement ebele quoi d'autre ils étaient pour la moindre déjà formé nango ils a vraiment ndenge kaka oto bengango antipoison to bengango lolango ça antipoison ezalaka soki mutu acheli eloko mabe donc ezo jouer ba rôle ebele yango moko lolango lo fita yango moko pe antipoison voilà so mutu acheli eloko mabe okozwa ngo otafuni yango omeli yango dekajo babiloko nyonso ya mabe ya mutu achelaki. Donc, yango ils en ont un problème et timbisa et ça le ce qui est le yango ils en ont un problème. Oui, on timbisa. Oyo va les apona banini ka ko timbisa to sala ka ba ko sala ba kita mata na ba produit monsieur ezali neto kita mata ya noter misayo. OK, en tout cas j'espère que misayo so tele mabate izo tele mabate. OK. Oyo. Kita mata ya tele misara mbali okuta mo sa sangani na ye. Abeti ba ku alemi azongiso avani mukia tele menisusu. Ngape na okyo. Et ça, on est là, c'est un ami qui on. Aussi comme moi, si c'est au liango, on ne peut pas pour ça. Pour coucher à mon bali. Yes. Bon, j'espère qu'il y a un cadeau dans. Ah, voilà. Sous papa Guy et des bisous l'acception vraiment la produit parce que tu y es ici quand on a un sala. Oyo. Audio n'est pas besoin pour dire hémorroïdes internes. Ceux qui nous donnent hémorroïdes. Rosa produit oyo azoutiliza ngo atelemaka te akokudala na mwasi azotelema te depuis kaka alalaki soki alingi atelemaka mpo asalela produit oyo eza mpona hémorroïde. Okoutilize yango pendant combien de temps? Atilize yango pendant une semaine kuya mwana ntongo kuya mwana poko. Pendant une semaine déjà match eza déjà bien. Donc pendant ozoutilize yango wana osala Nengo tizana okutana c'était ça ça la 3 jours 4 jours on nous en a droit okutana sikona masi so bandi yango déjà jour moko okutana na nte po okutana na ndoto l'anticorps travail c'est côté pesi moko no senti ya kimba une zone. Donc voilà, vous avez compris que pendant utilise traitement nango aussi ba makambo wana te. Voilà bongo oyo papa Guy Oto benga ngo zali na ide yo nazongisa kavala papa Guy za mogombo soki mutana posa likatane munene akosalela mogombo oyo pasalela ngo na pomade ya masma azo mase unazomela oyo. Ah donc ozomela kunozomase ozomase soka na posa niveau e koluka gande ya koluka ya munene atiki na eko masango. Donc déjà oyo papa Guy déjà muta ki ko utiliser ngo combien de fois batiza ngo kozwaka mwa muke boye eza pas pomade azi andiko benda ngo na likatana biso mibali benda bendi ta ba 3 minutes 5 minutes atiki ngo no sentis ko mouvement ndenge ezosala na kati ya nzoto na. D'accord, je comprends. Allez, au temps au masende oke komila soko mase ozi oyo ochango ozi kuye moko ya muke ya ba bébé ozi moko na tongo moko na poko komela ona mai. Donc bango batambolaka bango mibale o patambola ba mibale pa msu ba kozala ba ntiko na ngoza makasi patambola ba mibale so azali ba ntiko za peta kosala ne pe ba produit moko. OK, voilà. Donc oyo pe déjà soko meki yango rara boye résultat eleki ozama nango même si omasete o pene nga so meki yango to masete omeka ngo pe lelo so bekutala mo so no senti pe ndio tonu pe mobali zo munene. Docteur qui
date d'expiration n'envoie pas un déni. Oh, date n'envoie pas. Tu es dans un peu où me la rate. So ça l'envoie le lot, car même le lot peut aussi en avoir. Pas moutonnier son agissa ça vous n'y a qu'à. Basse mikolo va les salons de la décaïga, katezara mouki. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ok, à part ça, Oyo, Papa Guy ou l'activiso, ok, Omi. Voilà. Il va qui sa perfection, il a qui ne casse, il a pas perfection. So mutu, quand on zappa ma femme en antoto, suba pe ma suba mabe, pas utiliser produit oil. Oh, très important. Naba nabasi naba na mibali. Ola nabasi na mibali. Ba nabasi ba ko utiliser on dit ba na mibali. Oui, mais la mara na ti. Ah ok. Tu as un tiga ya rouge kaka, on sait le mot qui tombe pourquoi. Pour ce ko melango pendant que za nzemi lungu na zemi. Et aussi on peut melango pour za nzemi. Te so za nzemi pour lungu. On peut ça déjà produit déjà ça déjà makasi. C'est vraiment très intéressant. Comme bon Papa Guy. Là Kenge Kiasa. Kenge Kiasa, voilà bon. En tout cas, Kenge Kiasa. Papa Guy, vous avez un combo, on a appelé ça un bloc ba combo. Kabino moko. Bloc là, on zeta moko, ou t'as mis un zeta, ou t'as mis un produit, ou t'as zeta nango. Un zeta nango, combo un zeta nde bo baptisa. Moi c'est bon, aux yeux ni qui ont bimé, tu as tout dans un produit, le film. Voilà. Film pesant, ils allaient à peine zeta et comme plus cher. Donc il y a ceux qui ont zeta nango beauté car c'est pas poussière non. Et mini pour attiser, c'est comme zeta plus cher, peut que t'as déjà pas solution belé. Donc voilà, ça les langues déjà senti déjà. Donc poussière oyo bobakisa ka isu babilo comme ça na kati. Ça suba produit nous na kati. Et bimika ka yemora le film voilà. Ah. D'accord, yango etretakani ça la pe même rôle na wana ya. Au film on est za boye mutu siko ko lemba pamba peso azola la mwasi na ye akotia olemba te. Ba milango lutu mona tongo lutu mona poka. Ko mena pata jour moko. Ça coûte na ye pe musane pe le kana normal. Papa Guy nazomona mabele mo boye awa oni Papa Guy en tout cas ekileza la te nakangama mon chef Mustapha Malembe na j'espère que awa ekileza te pour sinon na ya na lapin voilà. Je pense que on les a préférés à chef Nanga Mustapha Malembe parce que déjà au départ elle va qui lapin musa na ngone ngezali soki mobala meli yango komeka lapin nenga zalaka epa komaka ka bongo lapin le pa le mateka ka banda bandeka musala na ye. Oh là là yango izalaka na musala wana kaka. Donc ils en ont rien à voir na confirmer tant aux autres comme pas c'est rien à voir avec c'est ça comme musala wana kaka. Oh ezaka pona musala kaka mona ta sepesa kama na ye ameli lapin bami bale ba sepa bolingo ba isa. Lapin ngo imutaka. La pesa la mabe na nzete, ba nzete na ngo biso moto ye bande ba nzete sala maka. Bima pembe boye. Bima pembe boye. Pourquoi foufou boye Papa Guy? Donc lapin déjà on t'a utilisé en combien de fois? On est en train d'utiliser banda ta un mois. Lapin on est en train d'utiliser un mois muke kaka. Ah, j'espère que on a fait nos appareils, on a fait nos vies pour utiliser ngo. Yo utiliser ngo siko moi ça utiliser ngo te mta utiliser mobile. Yo poso so utiliser bien ba ko ba force ndenge moko. Yes. Il faut wana finissing aka mon ka bo mamuninga. Yo zala kaka yo po utiliser ka produit oyo ayo kaka na kati sec. Voilà la biso to koma déjà. Produit yo utiliser sonzo. Tango baka on a se. Baki on a se ça nini ezongisho sec ana soko. Sonzo o ezaka ba sonzo to yo kaka o ikangama mpaka ngami sonzo boye. Sonzo ngoyo bakamutaka ngami yango ebite ba sonzo mususu zango bato yango oya ngaigi eza sonzo original sonzo tiebuye paka makaka. Donc yango eza fait na date d'expiration te ke osalela na Jean tango lingo sa la gi kuna moi donc so saleli Jean et singa susu ya susu pas ya nani po sa la gi oza pa otoko sala no mutu so a 10 personnes olana bango sala la bango ki par exemple na mutu moko te. Donc ce que ça il va on a 10 personnes moko wana tango ekanga ye misusu ba kanga mate singa ko bakisa basi ti wana osala bango même pour deux aki wana otozaki ya muki wana osala bango nyoso wana ekanga bango na mbala moko bango nyoso bakangi yo Papa Guy olingo me mabiso wapi parce que wana so lingo langisa bango osala bango nyoso so lingi bo langisa bango to kanga moko ndenge olinga na kangi chef na Mustapha Malembe na tikina Papa Guy ya sikani na bonjour na linga pe na kanga nani Papa Guy
Natiki non chef na donc ils a au bando utilisant aussi longtemps que vous vivre car ou soit ce qu'on utilise une fois déjà dans la vie c'est déjà bon. Yango ce qu'on utilise une fois et qu'on salopé 2 semaines en deux tours. Il va non déjà tant qu'on coûte un petit sont déjà ils ont ça là déjà. D'accord. Oyo sans vous avez vu sans déjà kangi temps au kangi déjà ba finir so okuta na ba on a semaine wana kangani info plus awande ba info papa gi mema biso susu ba dimension mususu ba produit mususu produit na gome maya mwasi kananga le pango soki mingi donc wana sonzo zo kangape ezo kangi kune kangi pe mutumbala moko voilà mutumbala moko mutumaye ya bouger ezate voilà akoluka kanga le pango kanga le pango awa ni makambo papa gi voilà kanga le pango yango yo ok oyo o soki mbala lingi ayoka yo ndoto nezonga bébé et passer pe la verge ozi yango baki on a se ozongi verge mbala azolala yo azosentir yo okochango air nini et puis longola on air ni okochango na tongo olongola yango dans susu ata 18h ata 16h olongola yango donc il faut kaka olongola yango avant bosala na so pour longola yango ade travailler déjà côté déjà yo longola yango longami okende boye azoyoko ndenge mosusu bébé moké azongo bébé oyo so ano forcer ko doit forcer pas côté ça mais déjà tango à forcer boye etikali bongo donc okozala obligé sous lobby avant kende ocha parce que so otiki comme catastrophe ce qui est ochana ochango lisusu te pas ngo chane ko beto ve 2 semaines ochango tata 1 mois wa des ozongi déjà donc ba banda kaka tindika chaka donc au kombo na yango kaka ngalo o kangalo pango era muto akangala kanoso donc kiko utiliser en fait au même moment na sonzo na yango oza ona sonzo sangisi yango sa utiliser yango betango mélange utilisant ona sonzo wani zende ko boma muto papa yi produit mususu lisusu papa yi à part ba oya kokanga na lupango ndenge to kangi to pesani ba force ba produit mususu na ko jouer ba rôle mususu produit ba rôle mususu etikali ka ba ponenge za boya koteteka ba corps ba malade ya PC ba basu anamba su pe basu ya mwana kotete voilà on va produire mususu na tika na ngo ya mwana ya poison ba ni anti-poison la kisi biso zakala hate ne ba l'excellent biso zakala na rôle nango beta lisusu zakala ya ngoyo o soki olingi mobali na yako mazoba tele zakala donc papa gi soki otyango na kati ya biloko elakisa te ke mwa eloko ekotika kolakisa te pa yeba te otye eloko so alekaka bayebaka ngai mama komisoba na ye donc oza na droit te lokola ngai nasaleli na ngai boye naza na droit te ya komeka mongwa nango te ye komeka na olambi deja osisi kolamba okaboli deja ye nde na sani na ye otyeli na sani na ye soki aye siko na camarade na ye balie esani moko don akangi bango mibale koso ye na camarade yana siko oluka siko biloko wana otyango na mesa te yesu papa gi omoni deja wana ntango bajo bayaka na bacamarade na bango omoni boye otyeli ye ekangi bango nyonso mibale yo koluka siko oyebi siko so oyebi deja oza na eloko moko otyela jo na bakangama oyebaka ndenge okoyeba ndenge okobongisa ndenge okosalela ozala mpe babiloko wana so osali ya mwa moke boye mpo otyela ye esenga lisusu yo mpe omeka mwa ndambu omekisa ye yo mpe olia mwa ndambu wana na niveau ya première séance pali yango ye moko deuxième séance okoleba oliango be mibale na problème te wana déjà ekoche déjà travailler donc so première séance bolie bino mibale wana ebuka ekila esenga obandela lisusu yo moko déjà esala mabe te na nzoto so yo mwasi olia bakisi ya bokoko ezala na baretour nango kisa bokoko ça dépend moto ayebi bokoko te etinga ayebi bokoko nayebi bokoko nde nasalela yango nayebi mesure na kopesa o mesure ya koutilize yango ekosala donc wana eza na bamesure nango déjà oyo soki nga moko nasombi yango benaki nango na ndako na so osombi yango okangi papa kobouge te avandi kaka esika moko ayebi akozwa mwa 100 fois nayebi kaka naza na mare na palin naketika yango na maboko wana nakomi égoïste makasi wana siko papa gi namona bacamarade nao bazalaka bacollègue nao bamédecin bazala na misusu
yo a obeti c'était ka likolo ya kovimbisa ya liboso sikoyo sima akovimbisa cimenterie eza nango produit wana esilaki eza nango so mwasi na posta pe alisoko monene akoya na ye yango evimbisa na massage so andi komase pendant une semaine amoni déjà lisoko na ye evimbi ye monene donc pendant une semaine oyo bamassage bwende omona omasaki kote olelo bien lobi omasi kote okoma otengama massage ya koyeba olali esika moko so aza siko nani aomasi lokanga mosu naza na besoin na obo nani aomasinga kasi ayo moko yebaka ndenge ya nolekisa liboko ntango na olekisa boye lelo nalekisi boye kote oyo evimbi kote kuna do nakomi ya kotengama kasi eza basheri mosusu mpe alinga mpe avimbaka partout mosusu mpe alinga mpe avimbaka abuli na niveau alingeya donc soki nasali boye eke kote moko gauche etengami evimbi droite etikali mopanzi wana réparation nango ekoma problème wana sikoyo so ekende baniveau wana sikoyo mpo omela bakisi oyo ampeshe dine nano corps so dine corps continue lisusu ekondisi nzoto nsima okontinue lisusu komassage ya kovimbisa masoko ya kokondisa nga mpe naza na besoin na ona kondisa libumwe eza na problème te voilà donc ya konini ya nsima wana ya komela ezala te kaka ya nsima ya komela mpe ezali massage mpe ezala aza posa massage ezala ya poussière to ndeni massage eza bapoussière banzete soki toyebi baproduit totyaka yango ebimaka ya massage biso nga asalelaka nyonso kaka bokoko nasalelaka bokoko kaka produit ya mondele te kaka bokoko na bokoko. Voilà, papa Guy, na produit mosusu je pense totangite ba kita mata on a ebi pe apo intala kita mata totangaki kita mata ba produit tikali kaka oyo ya ko salisa ka nzota basi ta suma sa tamolaka mabe ba ko sunge pour la maladie wana ngo ba produit tikali pa na voilà pour na ngope avant tout continuer puis ça na numéro ya téléphone parce que ba tebele ba ozala pe na besoin ya ko nini Solana yo ba contacter yo moko alors papa pesa na numéro na téléphone na nga za 089 61 42 936 na nga za 089 61 42 936 voilà alors wanisa suma sa tambola ndeni ni bo izonga nzela wana mo so tambola mabe na kosalisa na za nango OK. Voilà, papa Guy azo le temps azo aider biso et la biso bakisi biso to likato savourer. Ah bakisi za tellement ebelé. Papa Guy bon oni ne simbi na maboko. Oh ila basi tant sur moi ce soir bakele maladie PC. On to salisi la ngo. En tout cas wana kuna na simba. Ina salisi la ngo. Ina simbi déjà bakita mata banyostu wana. Obi to salisi la ba. So pa na posa pe mobali nakangama yakangama pe na ndenge ya libela oyo ngona bimisi yango na salisa yango oyo produit na bimisi kombo nango nini oyo eza ba produit ebele oyo eza nga na mutu nde akobenga nga nayebisi ye nasala posa boye voilà mpona badetail ya baproduit mosusu bobenga na numéro ya Dr Guy ou soit vous appelez na numéro oyo ezali juste affiché ou soit écrivez-nous assez à bas commentaires comme ça tout copier ça donne encore beaucoup plus de précisions na bas détails surtout ça bien alors papa Guy je pense que tu commis déjà na suka ya émission na biso ya lilo alors aimant papa Guy oni na wono na owe oya so na salisa batu azala nango ikonga na ngai papa Guy oui ko ba ça talisa on en côté pardon talisa on en côté parce que normalement déjà dans le miroir boy j'espère que va capinga quelque part et alors voilà tout comme déjà presque la fin il y a émission na biso ya delo amont de la fin par rapport il y a émission sur que bandela sous pe numéro ya contact na yo pona bato baz kanga ki bien te baluka maintenant nga za 089 61 42 936 mais on a za 089 61 42 936. OK, merci pour na cadre oyo, merci na bandeko bayamba kibiso na kati na esika, merci na binonyoso ozaki libafia polanga info plus. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Kaka moi je vous dis au revoir et à la prochaine.
Olingi Otala émission Yakambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus